Bon mon angana moi si na au juste so pas basi ba ko dunga ba linga pe binoto monasi bana baso ba ko dunga ba mona binote quand ba ko linga ngapoani ba mona binote même na ki ne bo tsaka ka bimana ba fi ata so na tie na nenga ba fi bino zwa binote ya ba fi ango loka bazana mbongo na bango telenga na ezanga mambo sa ba ko pesa ngabino ba mona binote wa be imbécile au fait quand vous parlez de bêtises. Vous êtes des imbéciles quand vous parlez de bêtises. Kaza boy, Azandumba, Alesbina, maman Nabino. Nakibino mun bozala misu bazaba baka bangunda ba lesbienne. Ba misu baka bangunda ba lesbienne. Bozali kanda. Azaboy, bon mon ngana mo mobile. O mobile na ye. Bon mon ngana mo mwasi. O mwasi na zananyo juste na sirène. Na sirène, ce qu'on a pas c'est mi pas no so ba dunga. Ba mona binote. O asala ki boy. Mwana mwasi mutatindela ke mbongo. Bino de bozana. Baba sana mona binote. Bana basi bakabela nga bambongo so bizarre. Bino mona binote. Po ataso to kena ninga ki bana basi o bazala nga ba olinga binote. Bino so binote. No so binote. On a mobile na ondumba mito. O asala ki be prendre bino izani bolande la vie na nga pourquoi. Je ne vous calcule pas. Arrêtez, laissez mon business tranquille. N'aki pas qu'à vie à moutouter dans les réseaux sociaux. Parce que moi j'estime que moutou yoyebike au leki au calculé. N'a pas jamais, n'a pas maquillage, n'a pas perruque, n'a mon hernia pour répondre. Moi ça bimisa ma kila chaque mois n'est singa. J'ai pas le temps en fait. Azaboy, lesbiennes, n'a que lesbiennes, on a la maman nabino, n'a la maman nabino. Nana maman nabino. Bon tika ko combattre nga. Bon sepeli, bon lembi, bon libo combattre entreprise. Ah muto ko kate ya. Yes mutate mi libo sa boutiko. C'est Dieu qui est là. C'est Dieu. Moi je suis une fille des servants de Dieu. Ma mère elle ne dort pas. Toutes les nuits elle est là en train de pleurer, la grâce de Dieu pour nous ses enfants. Maman n'a pas la masangate. Ça fait depuis 2013 à couper la mobile à Zara, la mobilité, à sacrifier une fille pour la bonheur na biso bana na ye. Je suis une pauvre fille. Na luka fille na pour la boko ba ki na la famille na. Prends la bine zani na ngai. Prends la bine zani. Na pas la bine mutu. Na linga ni bal na bino. Na sala boy, grâce, na sala boy. Prends la bine boy ignoringa. Ya boy ignoringa bo ça les fort peut mettre ma kamnanga kara pour akipa mam na bino de. Les camarades t'as dit que oh grâce à Bimagina hier ça comme une bande à ma guerre d'abord bête en cara. La moindre chose je vous demande, bon bête en cara. N'a moi ma belle oui Nanzimi, laissez-moi n'a camarade de soutien les réseaux sociaux. Vous n'avez pas camarade les réseaux sociaux. J'ai pas de copine, n'a camarade, n'a je la camarade la sœur n'a. On a une histoire avec cette fille. N'est pas mon achemin bon toi on a histoire n'a y. Sur le coup tout est que tu as YouTube par réseaux sociaux. Na TikTok pour moi nanga TikTok est plateforme à moutouté ba kola TikTok tout ba maria ba jeni ma ba ama ba mamu bana batu ba kipate bino ba ndoke YouTube ko tona na TikTok bo bizu mutema na bina ya mapenda bina YouTube bo na ngona TikTok prom na bino zani bo TikTok combattre nga bo lembi bo linganye bembe ngene la po sepela bo linganya kufa po sepela so na kufi jumuko na kufa na mwimbo umela champagne bo sepela. Et ça la binoni, en quoi je vous dérange? Bon mon a fait ma sanga, n'a fait mi langua, bon mon a banganda, n'a pas boîte, c'est que n'a pas mon elonginanga. N'a bimaté, je suis casanière. Je sors, je viens dans ma boutique, je finis, je rentre chez moi. Son a bimi n'a pas pas place on a dans Afrique, on t'a bimi boyakati. Bon éviter n'a pas Paris n'a bien bon mon a banganda na Paris. Bon mon a fait ça ici pour ça. Tu n'as rien qu'à Paris, bon mon a resté à sanga na batu. Bon a sanga na batu, na banga mututé. Son a lobaté parce que na comment pour protéger ma kamususu. Ko finga na sipo to finga et ça et terrain na ngati et terrain na ngati ko finga na osa makambu nanga dans le calme je respecte tout le monde ozala mukolo ozala mwana muke na respecte mutu nyonso bolembi ko combattre ma problème na bino za nini na bokola bino ntimukile kufa histoire ba changer te oko wanga na matango ke na toilette au fanzi ya conscience bakota bakosa te. Au vent de que moi na moisio na yekola ko kumba na mutukane moi na moisio a memanga voyage go passe à liboso na somba na vie nanga moi Élysée Perico Simbi combien Perico na Simbi ça 450K à un moment donné na loba parce que ça fait des trop comment ça veut na zala yuma mutu benda ye dingane na bande internet na 2016 a côté que na yuma moi na mona parumbu na botama na bambo que na zala yuma
Na mon abino me bazoba ba niveau na ngate yango na yaka te. Na chef d'entreprise, j'ai une fondation ONG certifiée na sala lancement ya fondation na ngana Rotana. Pour que tout après Rotana na même ba tu na goma 5 personnes na fitela bango billet aller retour na loger bango pendant 2 semaines. Na Kinshasa na matia ba panneau. Je ne suis pas votre camarade. Mbongo nzamba pesa ngana lia ngonga moko na lia ko na ba orphelin na ba veuve. Si na luka bonne Seigneur aide-moi. Tombo l'entreprise na po ba orphelin ba za quelque part ba zela na lesa bango. Na foutre la bango minerval. Il était temps que je parle parce que ça fait des trop. Il était temps que je parle. Pour toucher moi la lobate. Bon comment tu vas toucher business nanga? Ça fait même pas une semaine depuis l'inauguré boutique. Combat moi c'est nini? Na bomela mutu nani nyongo c'est combien moi c'est la facture na futa. Problème na binu nanga izala nini boza bana malamu naza mwana mabe na préférer na vana na kwana ngana ti mabe na ngana yaka koluka mutu bo mona bilongi na banda ko banani mona sina na nyongone asala facture botinda ngo adresse à mon R na avenue Luchuma numéro 1 bis commune ya Bandalungwa en face à Rêve de Ram bona la facture na futa nyongona binu botika nga tranquille problème na binu nanga izani na bomela mutu nani. Nasala boy, bo critiquer. Nasala, tinga la sala projet na nga témoin R. Na ezanga, ate ça qui sentencié à moi. Mais vous prenez le temps et Hollande la projet à mutu. Bina possible réaliser ni na mboko. Et le connu d'abord réaliser. Na ya on a buka maison. Na sali nyon surtout na mboko nanga. Na ate zo qui disons c'est à moi, c'est moi qui paye le loyer. Et ba mbonga batata na bino ba maman na bino. Attends, on a perruque moko 1 et comme à 2 et comme à 3 et comme à 4. Na boy ko kene ko la briseuse de foyer. J'ai pas envie de mettre mes popotins là na metu pour na za na mbongo. Na préféré na luka yanga. L'argent propre pas l'argent sale. Asala bwe ndumba asala bwe lesbienne na ki lesbienne na leba mama na bino ba yana bino. Na la na bango. Na la na bango. Toucher nga, ça passe. Mais tu touches à mon business là, ça passe pas. Ça passe pas. Parce que mon toi est entrepreneur. Il dit pas si on crée une entreprise. Attends, toi on a dit gablo. Attends, pas na effet, on va te faire effet. Ben il dit pas si on luka mbongo. Évitez-moi. Vous évitez nga hier. Na camarade na minute na niveau na minute déjà sur du fait que boa quand le belema kamnanga et là ça que bino botia ngaka nga le ba makamna bino te bosi ba mona na peli sa live na ko le mamba blogueur to ya youtuber to ya tiktoker na lo bakate bo fandi bo signaler live bakata donc si na bino zake te mon héros et avant c'était maman nanga nzambe nanga se prière na ezala ki nyoso nzamba pimelanga na mokili apesanga déjà du fait que mon père et ma mère et mes frères baza heureux balala nzalate na sala nyoso mama na ngala la nzalate na koda na lopanga cour commune to sumbana po ke bwaka na wese po sukola po sa mulongo na vi wana azala na toilette na chambre lala na split nga baleki nanga natangisa bango yo za nani jusqu'au yo mutotalanga yo kanisi malédiction no estalanga nini parce que ma mère qui est mon Dieu sur terre. Alors bananga tu es béni ma fille na pesa ka esengo tata nanga alors bananga tu es ma plus grande performance dans la vie j'ai joué mais quand je te vois je dis que j'ai réussi je rends grâce à Dieu pour votre information di bala bo fungola mbanga na bino boloba moni bala bo fungola mbanga na bino boloba ke ngam na boya mobali moni mobali ana ngam na boya so bina bina zongele lelo moni lelo na nzabo so na bina zonga na no zonga na soki nga garçon na braza wana o nga na boya wana ngam na boya ye pour votre information so na bina zonga ne lelo ngam no zonga ne lelo ngam na boya parce que l'ibala c'était pour toute la vie pour voir nana moto bo se comprendre ce bo se comprendre ça sert à rien ba mono zala na libala moi mais tu es malheureuse si bina bo vivra pour non c'est ça batu moi je ne vis pas pour plaire aux gens arrêtez. Toyokani, arrêtez de toucher à mon business. Na kiparabatute, na soutenir mon tournement sur ton solane bien na réseau oyo. So ka sali business na komela ka félicitations, bravo. Na ebine bayoka pas si pour na bénédiction à mon touté.
Nayebi ne bayo kangote. Bo vandi wana tellement vous êtes au final la faux compte disponible. Bon, la vraie compte. À un moment donné, vous êtes de femmes, vous avez des couilles, et vous avez des popotas. Assumez. Bon, y'a kaka tout le temps na ba faux compte. Y'a na compte no ya ko fina. Na camarade na bino di. Na répondre à bino, on senga na bino, bo beta makam nanga kara. Parce que ce qu'on a makam nanga et là c'est que voilà. C'est que na star a vie na yo. Pour na ba mamba ba touté. Na salini, problème na bino na vie na exact na bomela mutu nani. Na sale lo côté, asala beauté, asala ki boy. Malheur nanga bozela ngoka ma bolingana kufa, so na kufi bozwa nini yaya. Toyeba ni te. Na bona nga botika nga na mwa mabe yango na tikala nga moko na bandeko na nga na bakamana nga oyo toyeba na bango tant que on a les blancs bino ba star bino ba fia bozwi ba garçon bozwi bo vanda botika nga nzambe mutatingela batu ba client nzambe o apese nga ba moyo ofunga l'entreprise o c'est lui qui va faire la promo des témoins parce que ba cause ya kofunga la boutique o eza noble bo éviter nga. Voilà. Répondre la délice bio Péric aussi. Péric n'a simé à 600K. Ça Vietnam Air Closure 5x5. Livraison partout dans le monde. Nous expédions via la DHL. Via la DHL, nous expédions. Voilà. Nous sommes dans l'avenue, dans la commune de Bandalungwa, avenue Luchuma numéro 1 bis, référence César, arrêt Vodacom, école Sévigné à primaire. Nous sommes juste en diagonale. Ouragan News a simé ça qui au Péric. Péric nanga temo. Comment on a privé parce que OK, on va bander TikTok, na tsa bango ba kolo TikTok. Bango nyonso ba kipaka ba tout te ko envahir mo kinna bango ba kipate. Mais ba ndoki YouTube ba ndoki ba demo yango bozwa te. Bana TikTok ba ye ba leki biso. Bana TikTok ba ye na sima na biso ko ba leki biso parce que biso tozami te mama be. Ya to wanga na pamba bana TikTok penza niveau bana TikTok penza niveau ba bouger mituka danger business class banda kwa danger oh biso na YouTube to zoate po boza ki mutema mabe botia liboso to kopiaka wa malamu biso surtout to sala na YouTube to zala na idée o sala entrepreneuriat to vanda to manda ko se contenter na ba code na mobile mo ba zo sala mobile mo ba ya caution na jeter matinda ro moi 100 €, moi 200 € vendre yo se contenter na tant que to landinga te me bano a TikTok ko ba na vitesse to landa loko na bango lelo na sala entreprise na ngabingo ya combattre ba ndoki ya YouTube bon va ndoki ya YouTube wa na TikTok kindoki ya YouTube boya na ngona TikTok bo éviter nga poto yebani danger danger azate donc pour éviter nga koloba na yebi aya na mwana barumbu bo muto abanda kotala nga na YouTube na 2016 ko boyebi de quoi je suis capable mais aujourd'hui j'ai plus le temps en fait parce que ma responsabilité na malelo et permettre nga te venir clasher sur le gens sur les réseaux pour éviter mwana mai bobi mai atotieli mir abuka mir alekinze là je m'appelle grâce bobi signification à grâce et ça faveur imméritée faveur moi on a mérité na vie nanga ya monde signification ya grâce ma mère elle me dit na pesa ko komba grâce parce que nanga 2 minutes ngai longo nga na 7 mois de grossesse nanga na sala fausse couche tant na kena botio tant moleli ingia botama na 12 heures mois makasi on a le bac toi tu t'appelles grâce. Et ça faveur humanité. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Il y a un tant il y a erreur mais tant qu'on se reconstruit, qu'on réparer ma erreur, énergie on a dépensé exactement on a monté à bafouer des formes dans ma vie. Bolina ça brisé des foyers. Qui abîme na bala batumo XY kuna. Tant bon bala abala li bala. Ya ngaku na bala au moins li bala. Bon bino. Bon bala peto monats. Pour on a des alliance, na des lengi avant des familles. Na des lengi nango. Siko bino mukoni. Bon so bino mababa mi bali babala bino mabala lokuta, mabala kufa. Bino kasi za lelo kwa soni. Et ça le kwa soni tipo ngam na boya mobali wana. C'est moi je refuse. Mobali wana ana pema boya ngate. Bon monene ngaza bon. Ana pema boya mo sineti ngate. Si mo kile kufa ana pema boya ngati ponga na Kim Kardashian vina ye bomoni Beyoncé vina nga
azwaka le basi mais star ya vine bien ça vine mo so lotati lelo so aza live o kama mnolo so aza na live o kama mnolo banana poso ke musika de Beka nga na boya parce que tozaki la même vision de ya na vision na nga na vision na nga na bino vana na libala ya pasi te pour mokile mona nga ke na bala pour na sepelisa batu na préférence à la célibataire épanouie mais heureuse que rester dans un mariage où vous souffrez dans vos mariages, vos maris vous maltraitent, vous souffrez dans le mariage sous prétexte que vous êtes de mariés. Nga na boya kiango ya mona boya ki mobali wana ana pema boya ngadi moni pema ya boya mwasi netinga azala nete pour ayebi il sait ce que je suis ayebi valeur nanga ayebi on valoir nga muna boya ye et puis pour votre information nga muna boso na bina zonga na ne comme ka lelo ni to a 21 à 12 minutes c'est comme à 22h juste to zonga na bina poster na réseaux sociaux bomoni nga na taki nga na zonga simate po na na problème mi balité na na problème je t'aime abina mwasi obina mobali soka ya obimisa mbongo nebo tiaki ba pesa ki oui au pour l'instant pour na grâce te mo ba pesa o mwana mwasi mutapesa mais baba so ba mona binote bana basi ba pesa ba mona binote ba mona kanga na réseaux sociaux mami wata na binongati mami wata ya réseaux sociaux na basi na mibali nyonso ya bino ba mona binote bino ba mona binote pour yo mutota nga na live aussi le film ko boisa na Japon akabeli yo $100 to akabeli 1000 ka to 2000 ka o boya kana bola ba passe na bino mongo boya bino kasi bo libongo shokanga ke azandumba aza lesbienne ba zoba ba zingi dino bo maelete so za star wa mwasi faut pas faire nos dépenses parce que likona ngoza mwasi muninga mwasi ne tu as faire nos dépenses akepanga ne bote ke ba menga ke panga muninga mwasi. Vous avez des concrets là dans vos cerveaux. Allez vous faire soigner. Bino bo kasi bo sala bo kasi bo lengi zandani. Bino. Maman nanga puta zana comment bo vandela na réseaux sociaux. Bo mbino ba manzambe te. Bo vanda na réseaux sociaux on na zana maman nanga na kuma. On a mis sur sur la fufu be comme ba côté mabele. Combien ba kufa. Bino so bo banga ngate yaya. Ngana fille de la promesse. Maman nanga. Bo mona ki non. Bon elle est en vie net na mitu ala mbenga ponda mosaka na ozonga na otolia na mipanzi batumba na loso elle est là ali aka fufu bon bando vendre mama biso musu balia pa ba kufati mokileze ya nzambe mokileze ya mutude isa ya nzambe bo éviter nga au toucher nga ça passe mais personne va toucher à mon business attends à dépenser 1000 k isa nga bobi ba sacrifice na salité je me suis privé na moi na pauvre na moi na mutambongo te tata na nga maman na baza ba pauvre je me bats pour ma famille na loka la fille musuta foutre l'appartement que dans un bon ba locataire pe ngati ka bango héritage à 15 bon ba locataire ya fouti ndaku ya nga so na fouti te 2 3 mois ba benga ninga na libana mama biso ba benga ninga tata nanga sombe nanga lo pangouté maman nanga sombe nanga lo pangouté mais je me bats pour la comme ça maman nanga baeresse je me bats pour la maman nanga via locataire maman nanga azala peut-être on a matériel au plus ça m'a Alexandre Jésus c'est lui mon bouclier trop c'est trop. Et ça là qui l'a vioté ka banda ba bandi ko signaler live bazo signaler live ba message ya harcèlement ba message ya kofinga na beti karaso 2-3 jours on a occupé na ngaité à un moment donné une goutte d'eau qui déborde je me suis dit non mais bato ba mona ngalo kana ngoto bobo na bango na bandes lokana lo bato ba kanisa na so na répondre à bino te pour boire bizengi wa niveau na ngati déjà sur le fait que bolande la vie na bino mo bobi kinga la fungoli boutique ya bino eza na fungoli gablo na nga ya bino ya minene eza wapi nga bakainga na kisi nga kandisi nga avana nga baki basainga kisi ko bino bazapi mami watana bino ya YouTube ngati mami watana bino ya YouTube tozana bino ya YouTube bosala ni na YouTube na félicité kutuka Sarah tola ya nanga mungala so yini na minute to matane masuwa moko to kei au moins mutapunda na YouTube on va longola biso sonye wana
bana TikTok bana wana ko beta biso bakao to ane misu makasi yango to lobaka toza misu makasi ya bandoki ya YouTube na temps normal bana TikTok ba beta biso nyonso tout kao de bois pas saratola muto azate Béni, azate na ola ba ana Kinshasa batapoto na toucher bango te batapoto na linga bango neti sœur na maman Paradis Chantal Bola ya zala na makambo te tata de wesh na ola bana biso na Kinshasa na ba oba zana Kinshasa bakenda poto oba bwaka ngunda bana TikTok bana bando beta biso bakao tokoka te muta bundaka ya saratola poto mona apeneke ya yaka so aye to sentike abundaka bana to bando polo ba feste ngata longo no so na fungoli boutique et bien za ba youtube ko féliciter ngati bana TikTok bana ko inaugurer bakata ba riba biso nanya sa kata riba na YouTube mutu te bosaka bandoki bosaka eloko na yana ngane ne akelokelo na pese ba mbote place za mta pesa nga conseil na fungola boutique o ye wana abana nga grâce leki nanga fungola boutique za na adresse pesa crédibilité kek na pese mbote maman de Stéphane ye be boss lady nene ya boss le bosaka na Pierre a penza partout parce que la ya wana grâce ngana ya oluka mbongo na réseaux sociaux bino so ba ko sa star wana etali bino potangela nga mususu nani bana TikTok bo beti ngana o clairement bo gagner biso ba TikTok ya bo gagner biso zaka kindoki to zana na ngona misu makasi nde sala ke to bana bino to mona bino nyoso tunde boyati to mona bino so nde boya mais lelo ba jipe pai ba business e pai banda ko ya biso ba youtuber ezawa apa ko finga ezala wapi sko pour problème féliciter tanga na sel youtubers na kati ta riba na ligablo na ngao na longoli bino soni boyo ko teli ndoki so vous avez tout le monde qui n'a pas le monde biso sonye au moins na ba youtubers ngo bana to bana ki ndumba ona musanga youtube na ko finga batu ate bonga pe moteta faire d'ambassade te ka izalate mais moi na mai abundi quand même abundi pona alongola biso soni boli wa combattre na tissage exact. oui bon na yaki ke bunda mtazo parler bana TikTok ba gagner biso ba beta biso toro ngapa na lo bango clairement. Parce que pourquoi? Parce que biso to tiara ke biso ta ba star à télé to ya baba musicien liko nango ba zozo sko ngane singa ko ke biso ta ko komati na fond na télé ngabi biso to ça na YouTube mais bana o ya réseau bana o ya TikTok ba désolé parce que na ba bino bana ko excuser nga bato ba na TikTok bana vision mususu par rapport aux vision biso to zaki na mona YouTube biso to se contenta o la ba musicien na sima ko fingaka ko boko la ba pasha ko za ba pasha vite bande ko ça na YouTube yango wana mais bango baza tellement malin ba yena mubuli ya koluga mbongo to mona pende ba banzi na place ba komi sko loka nga na zala pe moi maele na copier bango na jamais ngana otika sima te po ani biso na YouTube to na longoli ka nene ya kelokelo ya na nga saratola na wala ba na poto te na ba YouTuber ba na Kinshasa na ba longa Kinshasa ba kino va na poto bana poto ka ba resa pindi ba Chantal Bola bango na surtout bino boza makambo te to lo ba entre biso ba na kina ba kina ba boa ngunda na poto niveau te ya na préféré na luka mutabanda na 1 akomi na 2 akomi na 3 c'est Liowalo Perry Kasimbi na 600K na Simbi na 600K et à Vietnam ils a 32 pour ces éclosions 5 fois Madame Fleur Kabatissa Jezate Ozelana vanda na pelisi lève na bando sala analyse na ba fina bino médiocre vous n'avez pas été le colobaté sur vos vies en fait parce que vous êtes malheureux oui na lobani. Bravo na ba TikToker nyonso. Moi je me suis servi de vous pour na comme na idée entrepreneuriat parce que bino ne ba kolo TikTok biso to négliger TikTok tango ya kana c'est moment to na privé sia to kela moi application pas moi biso batala biso na TV to comprendre que lelo même le président, même Donald Trump, vous voyez le président des États-Unis, celui-là a gagné qui mandat, a gagné qui propagande tout parce que moi nanaïe, il y a souka. Elle dit que papa, tu dois utiliser le plateforme TikTok comme promotion pour promouvoir. Donald Trump basali calcul ba fone azu ba voix et belé à ba jeune au balanaki na TikTok. Voilà pourquoi quand Joe Biden il avait signé pas bannir TikTok aux États-Unis, Donald Trump il a sauvé TikTok parce qu'il a compris que TikTok et contribué qu'il n'a propagande. Ngana se servi na nonga ba Maria ba Jemima ba Chimène ba Aaron ba ngonyo surtout ba Aaron ba Gédéon ba fio yo ba na vitesse mususu biso to vendre la ka ba via batu ba mo ba ya ka to moni ban to moni ba ngonde ba zoya to bando tse bino ba chimke me bo ganya biso
via ba page ande to boy bino bobo la ka ba page bino ba youtubers parce que ngalo ka am susu na se copie na ngapa mama liziba na linga ke mingi na se copie na ngama liziba na komo luka so na copie na ngai na ti parti mas masolo mama TikTok facile na yo luka na bomi nani to copie ka o mala bolinga ko vendre ba via batu bona pesa live na matière ba via batu etalinga bolina tikala ikea ya quartier bando la sa musa bota ya yo asala na YouTube liko nango atambola makolo poussière alala na ndaka ke na osala toilette na ponga pour commune bolingi bongo bachulanga ya via ba pasha ya nana pe mo boko la pasha te ero ya famille dendo na luka kwanga ya famille dendo ngamo na luka kwanga tina boko lo pasha to sali ndeni bolingi ni kindoki ngo yang nabi ndak nganga to kenda ensemble ba lesa biso kindoki mukolo moko o ngalo kana bima ngana kindoki ngalo wa memanga to bomana ina bino ya bolito tambola ka ele kiri loka to ke malongi eroyo ça fait combien d'années depuis on a commencé on a grandi na ba réseau to koli na ba réseau bolingi nini na oteka biloko nanga Yangai Périph disponible hein? Vietnam Air 600K 34 pouces closure 5x5 dentelle HD. D'accord, je pense que c'est bon na lobby boé et koki bobengana bosa appel conférence bobengana boloba ba non grâce te la star maman warrior winga maman warrior la seule et l'unique Maman warrior ka mon kwa zala na kononga apesi muna mutu parne on a pesi binu za lora provision bole ndam na poso esili et moi tampona ya lisusu d'accord maman warrior UDM mamboka voilà je suis là je vous aime beaucoup achetez les perruques voilà disponible on a mis mon sur la foufou et bien comme côté ma belle combien ba kufa bino so bo banga ngate ya ngana fille de la promesse maman nanga bomona ki non bomona ki elle est en fille net na mitu ala mbenga ponna mosaka na ozonga na okolia na mipanzi batumba na loso elle est là alia ka fufu ba bando vendre ya mama biso misu balia pa ba kufati mokileze ya nzambe mokileze ya mutude eza ya nzambe bo éviter nga au toucher nga ça passe mais personne va toucher à mon business Attends à dépenser 1000K bobi ba sacrifice na salité je me suis privé na moi na pauvre na moi na mutambongo te tata na nga maman na baza ba pauvre je me bats pour ma famille na lo ka fi musu ta futé l'appartement que dans un bon ba locataire ba ngatika ba mo héritage à 15 bon ba locataire ya futi ndaku ya nga so na futi te 2 3 mois ba benga ninga na libana mama biso ba benga ninga tata nga sombe nga lo pangoute maman nga sombe nga lo pangoute mais je me bats pour la comme ça maman nga baerès je me bats pour la maman nga via locataire maman nga azala peut-être on a matériel au plus ça mais Alexandre Jésus c'est lui mon bouclier trop c'est trop et ça là qui l'a vioté ka banda babandi ko signaler live bazo signaler live ba message ya harcèlement ba message ya kofinga na beti karaso 2-3 jours on a occupé na ngaité à un moment donné une goutte d'eau qui déborde je me suis dit non mais bato ba mona loka na ngoto bobo na bango na bandes loka na lo bato ba kanisa na so na répondre bino te pour boire bisengi bon niveau na ngati déjà sur le fait que bolande la vie na bino mo bobi kinga la fungoli boutique bino eza na fungoli gablo nanga ya bino ya minene eza wapi nga bakainga na kisi nga kandisi nga avana nga baki basainga kisi ko bino bazapi mami watana bino ya YouTube ngati mami watana na YouTube tozana na YouTube bosala ni na YouTube na félicité kuduka Sarato la yana nga mungala so yini na minute to matane masuwa moko to kei au moins mutapunda na YouTube on va longola biso sonye wana bana TikTok bana wana ko beta biso bakao to ane misu makasi ngo to lobaka
toza misu makasi ya bandoki ya YouTube on a temps normal bana TikTok ba beta biso nyonso tout kao de bois pas sarato là muto azate Béni, azate na ola ba ana Kinshasa batapoto na toucher bango te batapoto na linga bango neti sio na maman Paradis Chantal Bola ya zalani na makambo te tata de wesh na ola bana biso na Kinshasa na ba oba zana na Kinshasa bakenda poto oba bwaka ngunda bana TikTok bana bando beta biso bakao tokoka te muta bundaka ya saratola poto mona apeneke ya yaka so aye to sentir que abundaka bana to bando pour ba fester ngata longo no so na fungoli boutique et bien za ba youtube faut féliciter ngati bana bana TikTok bana ko inaugurer bakata bari ba biso nanya sa kata bana YouTube mutu te bozaka bandoki bosaka eloko na yana ngane ne akelokelo na pese bambote place ça mta pesa nga conseil na fungola boutique oye wana abana nga grâce leki nanga fungola boutique za na adresse pesa crédibilité kek na pese mbote maman de Stéphane yebe a boss lady nene a boss pour sakana ne pierre a penza partout parce que ya wana grâce ngana ya oluka mbongo na réseaux sociaux bino so ba ko sa star wana etali bino potangela nga mususu nani bana TikTok bo beti ngana on clairement bo gagna biso ba TikTok ya bo gagna biso zaka kindoki to za na ngona misu makasi nde sala ke tolo bana bino to mona bino nyoso tunde boyati to mona bino so nde boya mais lelo ba jipe pai ba business e pai banda ko ya biso ba youtuber ezawa apa ko finga ezala wapi parce que problème féliciter tanga na seul youtubers na kati ta riba na ligablo na ngao na longoli bino soni boyo ko teli ndoki so vous avez tout sur ngolo bakina ay kasa longoli biso sonye au moins na ba youtubers ngo bana to bana ki ndumba ona musanga youtube na ko finga batu ate bonga pe moteta farda ambassadeur te ka izalate mais moi na mai abundi quand même abundi pona alongola biso soni boyo wa combattre nga tissage exact. oui bon na yaki ke bunda mtazo parmi bana TikTok ba gagner biso ba beta biso toro ngapa na lo bango clairement parce que pourquoi parce que biso to tiara ke biso ta ba star TV to yamba ba musicien liko nango ba zozo liko nango ba zozo sko ngane singa ko ke biso ta ko komatina fona tenga biso to ça na YouTube mais bana oya réseau bana oya TikTok ba désolé parce que no benga bino bana ko excuser nga bato ba na TikTok bana vision mususu par rapport aux vision biso to zaki na mona YouTube biso to se contenta olanda ba mission na sima ko fingaka ko bokola ba pasha ko za ba pasha vite banda ko ça na YouTube yango wana mais bango baza tellement malin ba yena mubuli ya koluga mbongo to mona pende ba banzi na place ba komi sko loka nga na zala pe moi maele na copier bango na jamais ngana otika sima te po ani biso na YouTube to na longoli ka nene ya kelokelo ya na nga saratola na ba na poto te na ba YouTuber ba na Kinshasa na ba longa Kinshasa ba kino fa na poto bana poto ka ba Raissa Pindi ba Chantal Bola bango na surtout bino boza makambo te to lo ba entre biso ba na kina ba kina ba ngunda na poto niveau te ya na préféré na luka mutabanda na 1 akomi na 2 akomi na 3 c'est Liowa l'opéri Kasimbe na 600K na Simbe na 600K et à Vietnam ils a 32 pour ces closure 5 fois madame Fleur Kabatissa Jezate Ozelana vanda na na pelisi live na bando sala analyse na ba fina bino médiocre vous n'avez pas été le relevé sur vos vies en fait parce que vous êtes malheureux oui na lobani. Bravo na ba TikToker nyonso. Moi je me suis servi de vous pour na comme na idée entrepreneuriat parce que bino ne ba kolo TikTok biso to négliger TikTok tango ya kana si mo mtondo na privacia to kela mo application pa mo biso batala biso na TV to comprendre que lelo même le président, même Donald Trump, vous voyez, le président des États-Unis, celui-là a gagné qui mandat, a gagné qui propagande tout parce que moi, il y a Souka. Elle dit que papa, tu dois utiliser le plateforme TikTok comme promotion pour promouvoir. Donald Trump, basali calcul, a su par voix et belé à des jeunes au balanagi na TikTok. Voilà pourquoi quand Joe Biden il avait signé par bannir TikTok aux États-Unis, Donald Trump il a sauvé TikTok parce qu'il a compris que TikTok et contribué à la propagande. Ngana se servi na nonga ba Maria ba Jemima ba Chimène ba Aaron ba ngonyo surtout ba Aaron ba Gédéon ba fio yo ba na vitesse mususu biso to vendre la ka ba via batu bango ba ya que tout moni ban tout moni bangonde bazo ya
to bando tse bino ba chimke me bo gagner bi acha bino ba youtubers parce que nga loka am susu na se copie na nga pa mama liziba na linga ke mingi na se copie na nga mama liziba na komo luka so na copie na nga na ti parti masolo mama TikTok facile na yo luka na bomi nani to copie ka o mala bolinga ko vendre ba via batu bona pesa lebe na matière ba via batu etalinga bolina tikala ike ya quartier bando la samu sabota ya yo asala na YouTube liko nango atambola makolo poussière alala na ndaka kina osala toilette na ponga pour commune bolingi bongo bachulanga ya via ba pasha ya nana pema boko la pasha te ero ya famille dendo na luka kwanga ya famille dendo ngamo na luka kwanga tina boko lo pasha to sali ndeni bolingi ni kindoki yango yang nabi ndanga to kenda ensemble ba lesa biso kindoki mukolo moko o ngalo kana bima na kindoki ngalo wa memanga to bomana ni na bino ya bolito tambola ka ele kiri loka to ke malongi eroyo ça fait combien d'années depuis on a commencé on a grandi na ba réseau to koli na ba réseau bolingi nini nanga bolingi nini na oteka biloko nanga yangai période disponible hein? Vietnam Air 600K 34 pouces closure 5x5 dentelle HD d'accord je pense que c'est bon na lobby boye et koki bobengana bosa appel conférence bobengana boloba baki non grâce te la star maman warrior winga maman warrior la seule et unique maman warrior ka mon kwa zala na kongonga apesi muna mutu parne on a pesi bino za lora provision bole on poso sili et zo mo tempo na yali sous d'accord maman warrior UDM mboka voilà je suis là je vous aime beaucoup achetez les perruques voilà disponible elle est là 600K Vietnam Air expédition partout dans le monde nous expédions via la DHL numéro de épinglé, pardon maman. Numéro de épinglé, on a au sali capture au Tindel Bisson à privé. Donc voilà, nous sommes dans la commune de Bondalungwa, avenue Luchuma numéro 1 bis, référence César, arrêt Vodacom, école Sévigné à primaire, juste en diagonale, vous allez voir le panneau lumineux et témo R Eza Wana. T'as les locaux yo. Kibokolo na ngai ya motema, kibokolo na ngai ya vie, kibokolo na ngai ya motema. Muluba Deluxe. Na meba kote me muna na koza kitoko fait. Moi mulube, amuna za kitoko, afi baluba na za pembe neti beni. Kibokolo na ngai ya motema, Muluba Deluxe matala na coach légendaire. Ba page nyonso tu ya TikTok, na boko lingana, tunga lingana bino ya. Na sana ko makanda motema. Kiboko na Muluba Deluxe matala na shishi news hein ba page nyonso tu ya TikTok oboye dara biso poto émerger poto avancer nzamba pambola bino na musala makasi obo sala kezala facilité kiboko lo jeté mais na ko molingo ma mingi mabete hein nino na kiboko lo mingi boy mabete na bi Muluba Deluxe neti yo boy na muna ko kozala coach légendaire officiel yanga ya motema rando vérité mwana ba page nyonso ya TikTok na kepi na Facebook les news de star Marie-Laure moi Kazoro Mabiela la mama na nga ya motema la mama na nga ya motema wa banda biso na faible commencement tongo ya lo côté à l'embâter pour nous soutenir biso wana tuki na Facebook ba page polémique nyonso bravo à vous pour na musala makasi oyo bo salaka. Je suis Grace Temo, la fondatrice de la marque de cheveux Temo Air, présidente de la fondation La Compassion by Grace Temo, DG ya chaîne YouTube Grace Temo Télévision. Voilà, je suis là, maman warrior UDM. Maman tu vas là maman potonga. Ya Raisa Pindi ya na ngai ya na ngamo se apembe lokale kina Benito. Bas ya Raisa Pindi ya na ngamo merci pour na ba fleur. Merci beaucoup, Ezaki moi coup de gueule. Voilà, perruque disponible. D'abord, il y a un code légendaire, on a motema na lingio mingi, ba page nyonso polémique. Prenez-moi comme votre ya. Ya pas mon colonne, on a pas na ya ba youtubeur nyonso tout. Nous tout ba leki na nga. Nga ya na bino. Bon, mon mama biso tu kolo anu na 9 ans. Nga mona 58 ans.
Même ça, nous en avons à 58. Il y a acheté, voilà. Perruque Vietnam Air, 34 pouces, closure 5x5, dentelle HD, disponible, achetez mon Air. On a épinglé le numéro. Oh, Aza Bob. Comment on y balayage, Naël? Mon Louba Deluxe, je t'aime, mon bébé, mon Louba, la plus belle. Mon Louba Deluxe, love you, mon amour, mon Louba, la plus belle. Encore pas fait ma Louba Bazaki Toko, Louba Sirène. Mon Louba, mon thème, Kiboko, mon thème, je t'aime beaucoup. Rendre la vérité, moi, on a coach légendaire. Je vous aime beaucoup, les news de Star Marie-Laure Moka, la maman, papa junior, on a bossé un combo, je suis là, non? Pour une séquence à la grande sœur nationale. On a besoin de la grande sœur Nabino, il y a 58, et même si on a 9 ans. Il y a un Nabino, il y a bien sur balai qui n'a pas. Voilà. Merci beaucoup. Au pas à closure 5 fois. Au closure, ça a 2 fois 6. Il y a ça 200 cas. Total. Il est pas ça, 28 pouces, Vietnam toujours. On a épinglé le numéro. En fait, nous travaillons en collaboration avec la DHL. Tous ceux qui comprennent la DHL, parce que nous avons qui a buté dans la première expédition. Officiellement, je peux même poster le contrat, mais ça reste confidentiel. Je ne peux pas poster le contrat parce que les Taliban ont buté dans la première expédition. Ce que sombi perruque nayo na témo air, puis au tine le grille tarifaire nayo, au tali juste zone place pays na ezali, au moni prix to pesé, au tine le juste tout ça les calculs il y a TVA, bah qui bâti que le na DHL, au tine le numéro nayo ya suivi. Même ici à Kinshasa, aux 550K. 550K, Vietnam, closure 5 x 5. Nous sommes dans la commune de Bandalungwa, avenue Luchuma, numéro 1 bis, référence César, arrêt Vodacom, école Sévigné à primaire, juste en diagonale, vous allez retrouver notre boutique Témo Air Eza Ouana. Ici à Kinshasa, nous livrons aussi. Pour la province, au salaire à Chana, il y a plus de 250K, expédition Eza gratuite. Donc voilà, il y a tellement de pépites. Voilà, nous sommes à 26 pouces Vietnam Air. Asa closure 2 x 6. Asa à 400K. Asa à 400K. Pour la bataille, on expédie. On expédie. En tout cas, on expédie partout dans le monde sauf en enfer. À tous en Australie, tous autres signes d'avis à la DHL, Cameroun, Côte d'Ivoire, Bénin, partout aux autres signes. Paris, la blonde. Oh, 550K. Oh, bah, place, on soit à 900K, 1000K, mais plus surtout, on s'en fout de bénéfices. On s'en fout de bénéfices. Maman, bisous à tout le warrior. Hein? Maman warrior comme mon vous allez non voilà. Bisous à tout le warrior. Rendez-vous tous les deux dans le 3 Stade de France. Voilà. Ce qu'on a vu Stade de France au type. Voilà dans le combo. Voilou. Voilà 550K. On a épinglé le numéro, vous envoyez un message sur WhatsApp, expédition partout dans le monde via la DHL avec le prix imbattable. Nous sommes dans la commune de Bandalungwa, avenue Luchuma, numéro 1 bis, référence César, arrêt Vodacom, école Sévigné à primaire, juste en diagonale. Bandal Sinki. Hein? Je pense que c'est bon. Photo Kanga. Lobby Nanga déjà à partir à 8h. À partir à 8h, je serai là. Donc, avenue Luchuma, numéro 1 bis. Bandal Sinkin, référence, c'est ça, arrêt Vodacom, na école Sévigné. Donc, voilà, il y a tellement de pépites. Au Paza Bob, il y a balayage. Bob. Voilà, donc, je vous aime beaucoup.
Bisous à vous. Franchement, au bazar. Et au bazar. 34 pouces, 32 na 30 na pas sili. Closure de 2x6 au bazar Vietnam Air One Donor. Vietnam pendant à Vietnam. Donc passez vos commandes, nous expédions partout dans le monde et tout. Bisous à vous. Et tout autre capé bah oui là pour entretenir bah sucre na bino bola na WhatsApp et nous va tout en plaisir bien. Il est pas ça franche. Il est pas ça Vietnam. Franchement, c'est facile à porter. Nous vendons des prix que tu as porté. Pour le sambo bana ou couleur à la journée. Nous un lobby. Lobby hein. Oh, il va dans WhatsApp. Donc voilà na WhatsApp. Je vous aime beaucoup votre maman warrior UDA mamboka mami wata binonga et ok, merci beaucoup de nous soutenir, merci à tout le monde, merci d'avoir tapoté. Dans le Saba Live, moi tous les jours, je vais mon RSA bébé sika. Non, bébé sika soyez assez ngaba lingaye, ba chérie, ba petit ba bisous, pour coller na bolingo, coller en bonne santé, mais si vous voulez de l'ex na qui beaucoup. Je vous aime beaucoup, que Dieu vous garde, on se retrouve demain. Écrivez-moi sur WhatsApp, j'ai plein de numéros. Bisous. Yeah. Hello my people, hello. I just want to introduce you to a wonderful health drink supplement made of goodness of real organic source produced to how can I say it, produced to provide you with the most natural ingredients for your health. It will help you with your joint pain caused by articulatitis, okay? And will take away all the stiffness of those joints. Moreover, it will help you with blurriness in your eyes, and it will it is how can I say it, and it is known to eliminate itching, okay, of your skin as well. It has also other benefits, but has to be taken as a continuous use of this product. It is recommended by clients who has been using it for a short and a long period and has seen good results. My people, I'm telling you this, just try this product. Try it, you will not be disappointed. Okay? Please don't go off of your chronic medical, as this product doesn't guarantee 100% cures for all your health problem, but it can help you with to clean your kidney, to clean your blood. As I was saying, it will help you by cleaning the kidney, the liver, okay, the good circulation of your blood in your vein. I don't know if they say like this in English, in your vein. And it will clarify your view. Like as people who are wearing glasses, it will clarify your view. And for the most important thing, I like this product, it will stabilize your blood pressure. My people, I bring this product to you, so be confident and when you're gonna start drinking this product, don't just say, no, this lady say that and this. No, you must be sure and you must be confident and you must accept and believe that when you start taking it, you will be healed. So may God bless you and all your family, wherever you want. This product, it's a very, very, very good thing for our health. May the Lord bless you and protect you in everything you're doing in your life. Contact us. The number is below here. Contact us. You will not be disappointed, as I was saying in the beginning. So, bye.